bafongola matoi bayoka bien yango baparti ya lelo mutu nyonso na vie na ye aza na choix ya kosala aza na ndenge ya kosala choix apona soit alandi sila bisalo critiquer sila na sika kosala non nazalaka kosala des émissions où je peux te sortir oyo bandai ko s'assassine nandimi skiza na fuka makuto. OK. Oui, c'est ce qu'ils ont que notre son nous lobela yo mabe limbisanga. Ata mamata yo moko. Ata yo moko. Na moko pena na Hollanda. Oh, yo te photo silati. Oui. Na position tanga na zolo ba ke bino nde ko zo traiter. Oh, na yo bino ko tie boye journaliste. Musa na biso yango. Na musala na pena yango. Mais bino ko sa théâtre eza oté. Oh, na bien. Mais na sa théâtre ici. Moi bezani nazala pour ma silate. Mota nga pote wana ti. Nazala pour na te monta ngalo bele nazala ka nini. Na lobi na yo que non qu'on ne va aller passer. Ça allait passer au résoudre le problème on a ce to yebi source wana nini autrefois et ça la que au sala bongo. Nazala mon kileza vouloir ou pas mon kileza monde des intérêts. Mais au petit ça c'est là bisa yo. Baba bisusu. C'est là bisa yo. Monde des intérêts. Olinga te yebo lire passer la soit qui pas belle vie OK. Jamais c'est impossible. Question ça yo réponse yanga yo so boyanga po ani. Na boyi réponse wana ndenge balobi. Je suis sûr que na note mutentela no kotinanga. Te koloba kotinga te ba ke elem sous sentiment ya mbongo ba pesa mai. Ya bolia na lia. Mbongo te. Grand niveau ba kabela na. Mbongo te parce que bedia kabela ba mbongo te. Na senga pardon. Yo sko yo do zo linga o bimi sanga nde mabe. Te nazolo ba. Te pa baba cook. Ya wana. Na façon on a tardé pour moi mukete na so bato fani ka ko betika lipeka ko ndima sila na ndimi sila akayo moko bon sila sala wadi et le côté bon est-ce que na ndima raye na ba sila za on ndima raye pourquoi pas bino fo ndima sila. Très chers abonnés de Yokani Télévision, la Pessi Binombote, merci énorme de votre fidélité à cette chaîne. Merci de vous abonner encore et d'amener les autres à s'abonner davantage parce qu'on a besoin de vous. Ensemble, nous ferons la force de cette chaîne, ce qui est votre chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout, de partout. Vous avez tellement que nous avons dit que mon partenaire officiel Mbote, James Kemoussa, na Pessi Mbote, na Yama Milongo, Y Kabakouk, na Pessi Mbote. Chacha adore de moi chala mama na pesi ombote sika wapi ozali ba misusu zo kendo fur et à mesure to koboka bino bokozala alobi BBC na Jobour na pesi ombote kuna wapi na South Africa. Merci énorme parce que vous allez rawana pona ngai pona bino ndeli bakuma la moto sala pe to kutana nango lelo na plateau na ngai baby na yebiki na ndako ba misu ba hotel mana ba kiti ba misu ba kofanda ba misu ba kosilika commentaire et commenter ko kita et que zongi mais la vie c'est comme ça hein. Des fois on a des surprises qu'on ne prévoyait pas. Déjà une surprise c'est déjà quelque chose qu'on ne prévoit pas. Maintenant aujourd'hui là sur ce plateau na yebiki tant ba fongo la caméra Julien Mbouyi fongo la caméra ba ba hotel mana ba ndako bazo ka momika o luka nini MK problème nini invité pour faire na kit et biso 40 minutes azotala tala azotepa misu alobi o eza bombe to oni bo préparer les ngai artiste ibuti na pesi mbote ouais mbote na yo MK vous a bien voilà ngola nzambe ki mezali nzambe osama kamuna ye donc ce que moto zolo bato zo tambola boye c'est que nzambe zakati na biso azobatela donc oui quand même artiste OP oui c'est ma sœur hein c'est la Bissau Bekam. OK et bien très bien d'accord merci beaucoup artiste ibuti na ki mbutu mbute koti o mataki ekitaki qu'est-ce qui se passe réellement? C'est même où tu es le canal qui comme on a mingi na moniteur miniature et belé. Tantôt ba bengana ki yo pa bela. Tantôt ça ne fait plus partie de famille Bota. Qu'est-ce qui se passe? Yo tu n'as liboso mama vie na ngai. Te rokoma kuna. Non, trop bandawana. Trop bandawana. Maintenant il me doit conduire émission finalement. Pas la mon émission, balato banai to so na kaka. Yo tu ngai ça là to ya wana. Mutu wana nani te choqué ngai yango na lina banda wana ça on s'est calmé après la zone na santé. Yango bengela ngai mission pour mutu wana. Oui yango pe la bengeli oko. Ndaku nyonso
koswana ezangaka te nde boswanaki ndako nyonso discussion ezangaka te ok mutu moko ta koloba te epa na biso toleki biso tozwaka bien koleka ndako akuna te ozo comprendre je crois que yo mpe na famille na bino bolizaka mpe na badiscussion naya na yo naleki na famille donc eza ndenge wana donc c'est normal so ndako badiscutaka te eza ndako te même l'église kutu basala nzambe baza wana omona frère Gédéon aswanisi frère Christian pasteur Georges aswana pasteur Anto donc comprendre eza ndenge wana eza badiscussion bobongisi ben oui, tu discuter et après c'est fini hein. Kowe lande tinini na ya discussion non ezaki Olanda qui quand même la télévision nani na internet ezaki ba propos biloko mo boelekaki oyo ezalaki bien te ben jure mo ezalaki c'est ngai pour rien et on avait ça moi réplique parce que moi je suis tout le monde fani quand ndako mission moi salami ngaza kwa sonnerie Sophie au fini à 9h ou à 9h15 dans l'équipe d'émission là au ça donc après mère a bien acquis à l'autre biloko na bozaba na famille moko oui jamais ko so na ndengona et la compréhension banini na meka un peu ko redresser ndengona par rapport à moleka ki solo lipena ndeko yango bobengani te nga macha monter notre solete moi ce qui me côté par rapport à quoi non qui me côté il est pas tout ça là te nazo tuna ne pas so boyo côté qui me faut benga na boso nge qui me côté non qui me côté ça veut dire que non ma beza sous te ko finga na yate mo discussion za yona et sous te d'autres dossier à partir wana bonda wela ni bela te bela to wela bela to wela pas bonda wela ni kasi ko ko lo bapeka ka bo weleli te oh na lobi na yo to salaki na kapela ngai na masala nga TBC maya au chef de guerre toujours baye mo loko Tendresse aleki abengi Tendresse abengi uto ndumba obula ndumba Tendresse tourna tela moninga ya jampi aye to bani ko sona Tendresse na bokia babiti na keti ya camarade na ngai na zonga abi d'accord biso va na terrasse to mena biso tango aye deuxième tour to sona ye aleki akeye pa ya Zuma Zalaki Zuma bagi 2-3 personnes bavandaki amnanga Zuma Zawana Zuma Zawana oh Tumba ndeni tu peux pas ni mbote Zuma telemi donc ngana bengi Tendresse ngato ngapebi Zuma musika Zuma telemi alongwe kuna aye place ongazala tolo solo to bandeko to sanga musala théâtre na boge biso nyos tanto kutani place mobo to kama binemi te to inana te to finga na te to wani ko solo na fâché ka lombo alobi na ngamba la boko bino foni bondi maka abesinga lipeka bino foni maka sila senga bi yo kuti to solo ensemble to famille to solo na to kutani ba mo egamba mo foni maka sila nga mais so li bandi masila bino be foni maka belle fille yabe ona neni ngabi o mete parce que yo kuti to solo masolo mususu yo yemba moko bino foni maka sila non di masila neni nga dada problème sila te sila ça c'est na ngai donc toi la problème mon côté mais comment c'est possible yo na maka il faut ni mais par rapport à ni nga lira pas sila te na mila pas sila te on lira pas belle vie mais na lira pas belle vie na mila pas belle vie ya ngande mutesali ki na kati ya théâtre boka bona bongo to ka bona na batuti le boka bona deux camps nga ça ka kota sila misoko da na ko liana ko mela non yo nem to lobi que non on lira pas belle vie on lira pas si on limite mais oui on different limite mais place yo lira siko yo boya ngopo na ke ni mamlake ko ni makaka na lokola moi mukebo ndi masila sila o te sila on ni parce que c'est là la musala tozo le la kolia na mute mais si yo tuni Goliath o lobi bien yo to lobi ngolobi ke nga na kini Goliath eza na réalité belé non ba tournage monsieur ezali Goliath kuna on va na boye bon neni amen dans la restaurant d'accord problème Goliath mais la famille amitié on ezali alors il passe dans la salle à côté mais là ça la problème na yete na tuna motuna moko tuna olinga Michael Jackson
olinga Gims tozaki no awa lobi olinga ouais mais na Gims parce que là il y a pas Gims il y a pas Gims mais là il y a pas na oh yo o sepela na yo des amis volonté à mutu ndenge po ligaka sila bisalo ndenga ligaka Belgique quand il n'a pas trop maman chérie mais kasi ndenga mutu na ça dépend ko linga oui puis pour na invité na plateau pona la kisana mokili que bitumba tozala bitumba ya musala en dehors de musala to rana bitumba musute o kasi wala zongi pa nanga par rapport à makambo lobi na yo que non tozaki na ba fâché kalombo tozaki na ba zuma mais le fait de dire que pona na lera kuna na mela kuna boti na ndima mutu musundeni ko ndima mutu par rapport à la profession to par rapport à kolia na kombela yo kana tozo na place wana bien yo vandi boye o sona mami il est là ay baba beso ka lipeka mabo bendela bo ndima mami il est là ata yo moko yo mamo oh yo uti kuna même pas bonjour maman lipeka ndima intel ata ko on ndima intel ngo na façon on a na façon on a ata ko na mo mkete na zo bato fani ka moko o betra lipeka bo ndima sila na ndima sila ata yo moko bon sila sala on et le côté bon est-ce que na ndima raye na baki sila za on ndima raye mais pourquoi pas bon expliquez na soki na kati ya théâtre na baki lo mo sila zela sa yo na bezana ipsa yo na ko vendre la sila te na plateau na ko vendre mamna ngai yo bengi na obenga po na sila te o lobeli Belgique na bengi la ki ope po na lobi boye docteur solo la nyonso na lobi boye na loba émission moko théâtre so to beti pe ya papa elombe ape muta théâtre so to beti pe ya sila a muta théâtre c'est normal na loba na sala on dirait que est dérangé ceux qui to lobela kombo ya sila malamu lobela kombo batu musume ya sila te parce que yo zo ke dans la polémique non jusqu'au là na kuna sali polémique so ko lingi to ko kota polémique voilà mboka na ngai na lobi boye na sala émission moko la bigeno si la za grand si la za baba ni moi c'est bien nani azali bon en fait azali icône azali icône azala sommet ata parmi bato bazala sommet pe alors soki ba fini na émission on a ça marathon mais soki ba fini to ba chrétien il faut anima ngo parce que ça sila aboyango te voilà lui parce qu'il va dire non mato ba ça émission non te ba bloquer kaye émission elle kaka ba tout avec question ngabité il faut anima kango parce que ça sila vous comprenez na on boya on dimaye par rapport yanini atala maka aibi ko jouer aza sila bisalu aza na ba fanatique tellement ébélé au même ngai tant mususu na ukaina yete OK vous comprenez donc boya yete so na boye comme wala comme Timothée mabe mais au telemi boye au bengi ba masa bo so la ba musu na kapela muto ado beto na lipeka mbala moko ndima donc après le fait à beta que néo non il faut au jamais qu'on d'abord on dit ça jamais na makasi mutu ça c'est un on jamais qu'on imposer ngana ndima mutu na makasi non ndima mutu par rapport à volonté notre ndima non azabo parmi bato mine ya théâtre mboko na boya ngote na ndimi yango mais que vandi boye lokwa moi mke on ndimisa ngai non ngapa ngene kati ya fâché kalo ngabi oh mais comment c'est possible yo ko lo bande ngwana okuti ba boso ba zuma yo mo wena bloka ngwana c'est pas bien voilà ta ba ngwana tendance à téléphone à filmer to c'est ka kutunga bien moi ne bon filmer le dit que tant to sur internet au moins t'es parti yo lobby pour nga longo lengo effectivement na lobaki et blessé qui est au moins mais pourquoi vous blessé tout ndenge nini siko yo kibonde ko ya nini to kuten to so seka au filmer d'accord filmer maloba on solo ba fondi masila moi discussion là to seka na biso ya kanda pété mais o kanga na lo ba wana nyos akwa bo no bogo seksa ngai ça dit ngala on seka na bino ngeno babo boza ba ndeko na ngai par docteur sekato et à partir on a on se tendance à tirer au prince Luan Mandé Sigoyo avant na plateau abengi fille moko boye na plateau ba vandi babanda ko finganga na bibi ko finga na quel sens yo ibutu yo tayi misongo te Nathalie ngote na ebika ke ba balongola kia yo ibutu yo comment c'est possible boyela boye ke ko vanda kuna moni yo yango zo yamunete bana tela ko poison boyela boye afingi ngala pe na poison na ebite o soki nete soki koko ne mtazana ngo ya tamsozo ba
alobi na nga bongo n'importe quoi il y a un prince na plateau c'est que dans les artistes vous comprenez dans les artistes il faut bien les comédiens nyonso sikoyo ni to sarana na famille bota comment c'est possible maman aleki na mission afani si muntu pona kutangi na bandeko wana obani ko finga nga ibinga bana sakalo kwa soneri donc tango na ngai do fona beta mala moko aleki na benye na téléphone amona limo na ngabi azoboya ngali d'accord muntu vraiment nga sakalo ngai attends na ibina plateau comme émission ba tuninga pe ai ndio bene ko tumbaye matoi mikuse bon c'était mais oui balo tumbaye matoi mikuse nga sakalo ngai boye matoi mikuse mais on voilà Maman Elimbizi, merci pour la lunette. Bien que Bayi Binga, on a nous qu'on a la tête Bayi Binga, maman Elimbizi. Fantaisie Vandaranangambu, non, maman Mazozo na Inde, na Pesi Binombote, oncle des Abakouk, na Pesi Ombote, oncle des Abakouk, Nyonso. Merci énorme. Et comment qui Johnny Taé de moi, des pondos d'Endakala, na Pesi merci. Oh. Mais est-ce que Goya Mounene, na santé malam, c'est des choses différentes. C'est babi que pour konda mingi ba comprendre tes soucis à nini o bela longo yo pembeni na ye non ya solo na yo qui on moins trop qui on pena moins trop na éclairci ba tout baye ba pour na kola lelo na bon à partir lelo na okoma muneni ba fola ba to iba ka bien na ko ba partir lelo na okoma muneni na tiki na tika masanga masanga kondisaka natiki masanga natiki nini masanga na respecter ba makambo mususu o respectera te mo vani bo ba chimbo bani ba lo montro ba lo mususu na télévision zate na respecter ba makambo mususu moi munene ba mususu ma ba TV zate so ça mama somo te mama somo te papa on est mususu ba pour le bogo yo bani na makancho bani basi te agene na agene te bon kasi nini kasi ko leo nzoto na agene te donc ça un respect ya kotika bilo mike puis moi na vimba na et puis OK moi na ça ba vimba comme ça ba ngote bata qui ni po vimba il y a une semaine c'est 4 na OK et yo kaka pour la chose pour vimba volonté na yo ko la lebele ka kozo lia lo kwa ngulu mimi to ko munene donc là sur la ligne parce que na yaka munene mais ko finga wa paramé soit qui yo makasi nini ya o prince a déborda moi sur la déborda maloba et puis on va une place moko na prince moi sur a déborder ma et soit monter manatali moi ça yo aïsi dans le monde ya média aina besoin bye na kombo na muno monter na bisala ngote pour ba bango ete otika na bongo ya solo mais quand même vidéo elongwa ki donc après mais tant usikoyo vidéo wana maman chérie a tela bike note comment on va finir ndeko na bona problème nini longola vidéo ba longola vidéo wana o ba finir ko ya na bureau te so ya na bureau ngana ko benga na yo taille moment so ngabi tala mpuko yo tsiwa ko na éviter la bureau na ko longola na ndeko na ba fa na plateau ko benga na bureau pa nande ko ne wana prince mo bureau ko bino pe bozo bana ipai to ke pe na ipai bureau zaka wa leki na ko benga na yo te kuna mta benga la mta te kuna c'est moi qui dis mais yo ko ebisa ki mama nani za na kuna oya te mais oui yo pe skota ba ebisa su yo te o motana ba longola si mo émission émission ba longola ngo yo sakala ngai yo tala na émission c'est déjà effacé nga pas ngo ba longola so pour mes sacs si kota ba longola émission boyo bani pe obengani pe quand même boss senga na ba non nga na artiste il y a ça chroniqueur ça musala na kona nga na artiste il faut mon respect mo za la part na ngai ko ki jamais ko leksa muto bel sa réputation la réputation va somba rata alors ben vika ni la patron ma chérie habib loko na ligne monter longo l'émission mais babi pe inaweza sumula ite na côté de famille Bota fine ko mukuse comment signer comment kamusa bato
Non, je continue par rapport à Nini. Maman Moloba, dans l'émission. Non, le bandit, c'est Yom Tolandaki. Yom Tolandaki, pour les bosses, il y a catégorique, mais au commun à moi, laisser aller mon robot, il y a un sous clair. Déjà, tant on prend ça, les canaux na TV, puis c'est pas derrière que Yindaki Kuna, au longo écoute, et déclaré qu'au longo et Mexico, quoi, pour bailler au fan de Sabine de Zongi dans ma colonie, ça m'a déclaré la longo, déclaré à mon commentaire dans le longo. Il y a un entourage dans le lobby que. Na déclaré à tam Colombo quand on n'a pas Belgique quand il a patron dans ma chérie. Na déclaré à tam c'est ma maman chérie. Et puis que bien nous besoin entretenir et l'autre moro boye ça tout autour ya Bellevue Kandi Nancy la Bissal boye que bien nos artistes bon entretenir ango. Apparemment et si vous rappelez parce que yo moko uté bisa biso ceux qui na lire kuna na revivre. On appelle ce exemple moko awa nenge o ninga biso na lobi o lire pas na yete mama ta yo moko ata yo moko na moko penda na Hollande. Oh yo telle photo silati. Oui produit penda. Mais si go pourquoi na journaliste musala biso yango nga en tant que journaliste na musala na pena yango mais bino ça théâtre ça oté oh na bien mais na ça théâtre oui musala bino ça théâtre oui entre bino ba comédien oui besoin entretenir conflit moko ça entre Sila Bisalou na Bellevue bino moko ba comédien après ko combien ko na biso pendant que biso le rôle ba journaliste et ça normal que na lobela yo yibutu na tepe photo na yo aw. C'est normal. C'est non, mais c'est normal. Mais yo ibuto ko sa mamolate. Oh, c'est là naïf le komoko. C'est là le komoko. Au moins na mokili na peso ma yelo comprendre. Nzambe, oui, naïf so vérité. C'est ça. Quand nzamba sali mokili. Na mokili. So tangi nzambe, otanga na. Otanga Satan. Bazaka ni balé. Mutu nyonso na vie na ye. Azana choix ko sala. Azana terme na ndenge ko sala choix apona soit à la ni Satan soit à la ni Nzambe. Exactement. Et ça choix ya mutu. Oui. Alors, si on dit que non, si la mytho c'est si la Bissalo na Belgique quand patona maman chérie. C'est clair. C'est clair mutobo bongo mutobo yango azate. Mais soki ngai na pona ngai Belgique. Ata utoba mikete. Na biti la Belgique. La première belle vie, on a critiqué si la non, il y a des émissions où je peux te sortir. Oh, yo, banaïko. Nandimi. Ko s'assassine sérieusement. Nandimi. C'est ce qu'ils ont la fouka makuto. Ok. Oui, c'est ce qu'ils ont que notre son, nous avons le belayo, mabe, limbisanga. Na bandaka ko salango. En fait, c'est un plateau. Na bandit. Soit il m'a sénaï na monté ma polémique, on a une liboso, on va na plateau, on va na terre. Na problème d'année na la problème silate botsa nga côté wana ti na za na lobi na yo que non qu'on ne ça les passer ça les passer au résoudre le problème on a ce to yebi source wana nini autrefois et ça la que au sala bongo na ça nini o lo ba ma be ya si là o le ka la télévision ataka ka bongo za nini ntendo sa bongo et ya na okala munoko ouais et ya na okala munoko manoka yango mona munoko donc na lobaka yango mais pour l'instant maman na zalango sauter vous comprenez bino siko non mon na siko ngabi émission ya minga mais obani ko tunanga mambasila mais après au mona et créer polémique et créer problème maintenant la émission na falo tunanga autre on va Belgique te yoka normalement na ko yamba yote mais olobi bien na normalement on matin pour aller na ngina yamba yote parce que ce qui ezaki avant pardon na ngina yamba te pour na zaka choquer na mambolo ba pour nga finga ate ngala finga na mutu te kobimisa la vidéo mo na finga mutu mais oza linga kina yo oza na bambanda o bazaki na balinga yo te po lo bali kamobo bambanda nani ba artiste balani ba chroniqueur peu bazali te soka monika na loba na yeli kamomo ko ya ko loba parce que normalement ne to vivre na mokili boy mais on lo bali kambu ya bien je suis responsable mon pesi nga peka réponse nga to tourner nga ikaka o tourner nga kaka mon frère juste là réponse nga za boy bato bazo entretenir conflit oyo soi-disant entre si la il y a pas de conflit mais on a battu mo ba c'est autoproclamant koto ba finga rasila koto ba finga Bellevue et besoin entretenir ngo bino mo ba comédien mo ba ko c'est la biso ba chroniqueur makam pourquoi vous faites ça d'accord répondre parce que lobby awa que nga la lire akuneza normal que nazala wana d'accord banda siko répondre siko répondre clairement nazo on a place à lire kuna
omoni babolamu musu ya bato tokoloba ngo na télévision te bolamu ya bato tokoloba ngo na télévision te ozo comprendre soki na bina nga na pona Belleville na liaka kuna yibo hotel mo yibo bigeno yango nga be na pona sila ezali mutu na mutu apona kana ye pona liaka kuna olia za pona rolia te nga na zela la sayo na ebisio na nuance ça là toute la question na lobate loba na tiki loba ko na liaka kuna c'est trop dit bon dans babola mususu ya bato tukoki chema ko lobango na ba télévision mais quand on a tenu TV ya Queen Manderaye avant na Belleville avant yo et mona ale kana émission ça mami yo ça ezali problème te nga na lobi mutu na mutu azala ndenge ya FIFA ozo comprendre ngai na bala Belleville banda kala avant Queen Manderaye et ça problème te mais na avant Pembondo de Paris te d'accord et ça problème te mais ko eba na eba na ye na koki jamais que mutozo sala musala na ye o ça que non azo représenter tout le baba ça parmi ba représenter art ya Congo na Libanda parmi bien parmi parce que bien misusu pe bazali mais bazali mais ka soko boya pe ba misusu te parce que yo moni ke ba kabela ka okuna te na boyi bango te na so ba beke na bo bana fani awa na boyi mutu te OK mais quand na bike non na liaka kuna ezala ko de to ba to la président Fati musuki olira pas mutu ko na mutu musuki yo to na ngama musuki ngana répondre kasi na tiki si au moins to lira pas ne président Fati azali et là ba musuki so ba note ari na poto aye awate soit ministre to ate poste moko boy a osala yo se note zonga poto ate so ba poto ndeni na liaka kuna ba président Fati na liaka kuna parce que na mo kileta vouloir ou pas mo kileta monde des intérêts mais au peki ça zela na bisayo zela na bisayo monde eza intérêt olinga te yo bolira pas si la so qui pas Belleville OK te ça c'est yango te ngana zo kolia na ngai ezali par rapport ya rokende kolia te on discuter na ngato to ba question na tozo beta solo mais il faut la yebisa clairement tozo le bela professionnalisme na lobi no boye yo tulinga question et ni ba te pona olia pas papa elombete akotika la papa ya sila yo tulinga entre les deux yo on a fait sur réponse si la c'est ma sœur na ça na problème na été na ba likamu na été na ça na senga et pardon na s'excusa par rapport à maman leka on comprend nga deuxième chose et pas ben finalement ya kuna à part musala nanga à part musala nga salaka na bila liaka kuna na suika wana on a rappelé la pièce kuna oui na tourna mais na tourna soupe ma colonne na tourna soupe oui puis comme quand tu regardes comment va couper on te voit venir bon tout ça bateau mais et ça passe ça passe il y a peine ça passe parce que ben final ngaki na motema na pour la c'est là pour lire maman mo qui les intérêts et na tout parce que ozo boya ko ndima ko na olinga ke mingi ko lire na linga mingi mukola ko intérêt wana ko linga avant linga ye avant ndo lia kuna mais so na ibana banda ka to no comprendre banda ka na boyite so na ebisi yo sikoyo ko lia wana so linga ye kaka te mais to so ka kalende to sala kala ti bozo ka to so ka sala kala ben oui so na biso que non ngana parmi bato gag otie côté là on a chaîne ya Belleville mais ça va nous sur côté chaîne mais pourquoi pas ça aneni après ta yeba ça qu'on a likolo alo bien maman na lobi na yo boye à part musala na théâtre mokili o nzamba sala likolo na c'est eza monde ya intérêt c'est na monde intérêt ngo saka te non la nepo so pesinga na lié mais na musala nga na saka muto yo a contribuer tant musala makamna o moko boye on comprend na ba carrière no à côté musala mo bango boye ça te mutani ngo ko boye te o boye boani mais parce que on a linga zong sabino que bo comprendre yesu kutu yesu bozo be sa professionnalisme non même ba président o likolo tangi kombo président belé théâtre et belé ba ça na batu bango balingaka oui alors mais on mona bango jamais aller à kuna on mona na TV ay ko sala parti pris on a musala biso de photo sala oh na lobi na la partie pris
akozalaka normal po eza normal makoya te na tv alobaka anga na comédien naza susu nalingaka nanga mpe comédien wana mais jamais nakova na plateau mpona na bana kodénigrer comédien mosusu na faveur ya comédien wana mpona ngai naliaka obeta masolo akala to masolo lelo ata ti lelo yebi bien eloko so nisio nafase kaloba eza nini na dénigrama po esiko ondima moto eza mabe soko ebiseki ndima meta unavandi ala ondima sila na tininga bemission ebele onga na sala na ndima sila na tinanga pardon onga na fuka na senga sila pardon na tinanga apo fasha ke kotindisa na makasi ke no lima peye akondimisa na makasi te bemission onga na sala na seskiza pa na ye yango na prince a tombokela yo penza nyonso onga na sala bemission tuka sila aza parmi bato ba sommet à théâtre na tinanga bon fasha ke kotindisa ke no ndima inte no okondimisa te eza volonté la ngai ba ko poser ngate ondimaka na yo me ndenge nandima sila te par rapport à nini moto asala mosala bien asila bisalo beka aza na sommet parmi bato bana sommet alors nakoboya ye mpo na nini nakoboya ye mpo na nini nazoyo babieke no sila aza parmi basommet ya théâtre ya mboka oyo ozo comprendre nakoki jamais koboya ye moto akotinda ngai yango ke naloba ngo aza te conscience na ngai akibongo to epa bevi na bike no te bevi quand il a porté na mama chérie na bi na liaka kuna eza nango vague donc na bi na kaka na liaka kuna mais lobi te ke non ye mta boko elanga bana ye mta lesanga nyonso asaka ba te na lobi bongo parce que vie ya relation na na ye kolia nga so bango na kolia kolia ba fufuté to comprendre kolia ya sens que na zora moi 50 francs air moko kuna na zora 50 oh na lobi na yo bevi soki osunga mutu ezaka ngam ta liboso te na lobi bongo te na bi manipuler bino ndebo te ko manipuler fo langage ko manipuler lobi na no mabe ya manipuler biso te OK a manipuler te ko ka ba belle fille na batu mususu oyo yebi pe ba senga belle fille pa aida ba te na yebi ba te so yebi ba te sala recherche yebi no belle fille aida nde batu donc so inga bi no na lira kuna mais lobi te no aso aida batu remerciement na ngweza la fo ba ko finga sila toboya kotelemela sila na TV po amona pela que non prochainement ça kabila bino lisusu penda koleka bevi atina muta afinga sila te bevi na atina muta c'est seulement bevi même yemo kwa lekala beta maloba pe pour sila bevi na atina muta kende ko finga sila bon courage bozwa kawana na mangambolo ba na ebisio na otuna na question lelo na vanisi na plateau pour na yeba to si c'est makambo te eza po yeba te comment loba ki désormais il faut la manoko na ba tuna so ata finga sila kala il faut expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé pour finga parce que na les gars TV ta finga soki muta finga rapide Belgique kala yo bebe na vanisi na plateau tout oui na retourna exactement voilà le bala retourner muto la pesa porter yo retourner oh ne muto na ni pesa ko bon pourquoi linga lo balone na mona ya yo kuna mona ya mona nga mona mutu musuté ya ba misupe na mona alors ba mutu mona mutuni sofandi sa afika Belleville ofasa na plateau tuni ofinga Belleville pour nani so salango soki na sisi na émission mutazo ya na 14 mutoko nani te okomona yo komona na TV na tinda le lien na tinda le na kovandisa ya na kotuni makambo wana Belleville tinda mutu te kekende kofinga mutu atika po tinda mutu mais soki apesi nde kaka nde sala soki apesi pete soki apesi pete po apesi rappe mutu bomengo te mais yeba ke soki Belleville kabelinga yeba kabela pe bato oyo motema na yo soki akabelingi Belleville kabela nga yeba ke kabela pe bato oyo yebi na motema na yo opeta mususu yo liaka pa na nalia pa na nabita musu oyo pe oliaka pa na ye nalia pa mutu moto nabi boye nalia na mutu moto soki Belleville kabela nga yeba ke akabela pe bato ta musu oyo liaka pa na nalia na pa mutu moto na nalia pa mutu moto na témoin oda nalia pa na ya ko tombola mutu mutu ba kabela na mona na obi quoi Belleville atina mutu te kekende ko finga te bosko za nini yango wana pati na lobi na yo ke no ba sentiment ka bana ko bima mno yango moko na okanga ngote papa Ibutu non c'est pas vrai on est faux jamais c'est impossible question ça yo réponse yanga yo so boyanga po ani na boyi réponse wana ne ma le je suis sûr que na ba note mutentela no kotina nga te koloba kotina te ba ke elem sous sentiment ya mbongo ba pesa ngai ya kolia na lia mbongo te degré niveau ba kabela nga na mbongo te parce que Belleville kabela ba mbongo te akabela mutu soki eloko osengi eloko tam susu abikelo mutu asengi na tam susu nazala ngo soki nazala ngo na kosunga ye ndemo pe yopoza bato yo sunga
o basenga po sunga bango mais basalanga émission contre ennemi na ngate to bato bon Belvina ba beaucoup mission qui ennemi ennemi par rapport ni mais on a loba surtout aussi ba donner na yo ya ba ennemi par rapport ni tala junior il faut tela ngai ba élément wana comme ça yemo ka mona soki o tie yango c'est bon parce que ça biloko yo les cas déjà on va réparer yango ce qu'on a plateau de tovali tala kaka moni eloko wana ezalaka mpona tvt nga te na émission na finga mutu te yalobaka nde mutu ba vérité nga finga mutu te ibutu nga na tala yo sikoyo na finga na yo esali yo pasi na finga sila esala no sa yo yo mota manda ko revoir l'émission de valeur ka somote ko finga sila te so na émission tia so na émission soki oza pena émission et l'équipe na bato ba émission oyo ba betelo maboko tcheke na finale l'équipe ya boy sila boy soki ezali otie soki pele za ba vandeli na plateau yo lobi na ngai ke non na finga sila yango na ebisio si c'est vrai kenga na finga sila yo tia émission mokili mo memo na non ibuto finga sila ataki koma sila na fingi sila ezali na ochango na otela yango puis na otindelo lien et puis siko na tuni na loba nini tango yo otalango déjà na loba nini obanda ko sambwisa mwana mwasi waza ndeko mwasi na fingi ye na bisila musala na bino sila azana la fierté ya musala na bino oya memi théâtre congolais comme classe lelo eza problème te oya lelo kokili mo mbebe ta lisolo na ye Nicolas savoir faire on discute la bato on sala l'émission na on sala l'émission tout en même temps non il faut ça l'émission zala chroniqueuse zala professionnelle zala chroniqueuse tengai zala ngas animatrice télé voilà ce que j'ai fait c'est animé d'accord so ça animation so poser une question d'animation là tu vas l'accepter bino be bongo question poser une question tika mutu peut répondre non où tu peux répondre tout ninga ipi yo peut tout expliquer yo tu poser une question normalement tu faut pas poser une question mo poser nga na répondre yo oko mbo yango susu mais nga na ebisio boye soki ya solo oza animatrice ne olobi soki de ni animatrice télé télé zwa penza émission ozwi pena ibutu tanga tangi penza komwa sila okatango déjà otoza nango wana ibutu afingi sila ozwi pena émission wana otie onga na tangi komwa sila onga na fingi sila bon par rapport à ça yani to tie émission nalobaki boye bato nyonso onga na sala mabe on reconnaît ça que ça on a sala mabe on a loba tam so echoka bango on reconnaît ça elo echoka bango bato inga question ça bilanga osengi sila banga pite bato nyonso oyo ngai bamoke ba mission na sala ka echoka bango osenga sila bato nyonso soki parce que mutu so no baba yo oloba na sila donc yango na oloba que non nasenga pardon yo siko yo do so linga obimisanga nde mabe te nazoloba te pa baba cook susi na yango wana mais susi na zabongo na ebisi yo problème te mais nazo na kabo na tuni boy lelo oyo yo on a mis la plateau na yo si la zasi moté photo si là mais oui parce que c'est ma sœur na problème il va moko bien si la soki wana mabe na été na lingake mingi a continuer musana na ye azala toujours na sommet ya théâtre ndenge bamisu bazali ndenge ndegone benefit azali ndenge ye pe azali amata susu amata koleka ona koloba amata susu koleka ona koloba ngwana théâtre ni ya beka motala de ce pays ça en tout cas théâtre si la salle est tellement ébélée mais moko comme on se retrouve dans la scène 9 mais oui mbala ombala en tout cas rota moko ta sala ébélée ça actrice bien a joué kitoko aza parmi ba sala fierté il y a actrice à Congo. Maintenant, on va vendre la plateau, ce qui est. Oui, mais il y a une famille, les linges, c'est la famille. Et c'est là, tu sais, ça déjà. Oui, c'est mon frère. Mais soit quand on a tout niqué, et soit parce qu'il y a un moutou. Ah. Et ça, on passe. Et bon, on a beaucoup de choses. Et ça, on peut passer. On a beaucoup de choses. Là, tu vas dans la plateau d'été. Et comment péter? La plateau, tu vas là, tu vas dans la carte, mais la plateau. La plateau, tu vas là. La famille, tu vas soit dans ton bundi pe, mais il y a la TVT. Ah, d'accord. Et soit quand on répond, on a été. Mais soit parce qu'il y a un moutou. Moi, je vais te faire la plateau, sera bango. Oh, na fanya neti nani? Si la ko na ozongela ka wana. Oh, nazo comprendre. Et soit kaye. Na tikala ko vandela si na tena finga yi. Tala. Et puis eloko fo yebaka. Eloko asala ya minene biso so tala ya moto boye. Na liboye. Ngako na sa attention. Na liboye. Eloko fo yebaka. Soki nazo na début ya likambo, oui. Na ba ko chrétien batu.
mais nous ba tanga c'est que Bellevi assis la comme Miranda quoi Miranda ça veut dire pesa comme bon moi c'est la ligue longo la Bellevi na makambo o ko te Bellevi pour alingi loba ngam kolonzo to ngai ngam na ndoko kuna olobi ke mais siko yo te Bellevi o te Bellevi na kati bwani parce que oli rakuna olobi clairement que oli rakuna ya ngo no bando sa ba émission wana na lobi na yo boy est-ce que maman li fera benga ba artiste tant basisa okezo mbongo kuna ba yaka na plateau ba vani ba ndeko papa ba tumususu na papa ndeti nani ko maman li futa ka baba mbongo na papa nani na papa nani oyebi damu na olobi la po muto yo olexela na ba émission da ka muto moko yebi tika sila vanda mais na era tika sila avant nga za artiste vous comprenez David a mon indécis la fête là ba ko na porte parole la vérité na ali artiste mais na biso non façon nga na te bureau ko benga na tika la direction clé za pa nga to lo ba vérité wapi clé la sa clé ba benga nga poni ba benga ni oyebi juste oyebi to la nyango ti partout Bellevi quand il a patron na maman chérie a conquis jamais ko benga nga ba biso ça ma coloté total on a TV ta biso bien cela est parti yo yani ba lobi ale kasu na bureau te cela est atia ba cela mais nana lobi nanya lobi mutoko to ebite to abima yo daibu to mo et puis presque ça que na bureau te so que ba bengani o cha makolo na bureau te ngo na maman chérie a dit ça lobi on a zakina maman chérie na kina ba nyonso to kina ba anniversaire na biso to ayikuna to lie to meli to seki mais bon ndima ke bino mo bebisa théâtre te na ko ndima ngote na ko ndima ngote bino nde ozo bebisa ngo bino nde ozo bebisa ngo parce que beaucoup de bino nde bino nde ba fâché kalombo ba tono fâché kalombo bebisa théâtre beaucoup de artistes bobo solo là aye na caméra zo filmer bon ba filmer so pas et pas nani pas fâché kalombo on est na mona débordate mais c'est quoi ya kosi manga ni peka aussi pas la peka za mutu na yo alors longola banda boso ko condamner fâché kalombo na acte asalaki avant yo condamner ngai mais ça t'aurait biso ka non akoki ko ndimisanga na makasi te akoki ko imposer ngai te akoki ko jamais ko imposer ngai eza nga mutu a rappeler au kakande a rappeler nga par rapport à nini kondimisanga sila ya kotina ngata kondimisanga sila ya kotina ngata na ndimaka sila nga moko aza actrice ya munene na mboka oyo parmi actrice ya minene eza nga moko na seskiza pana na senga parler za nga moko to imposer nga te no ndima sala boye loba na sila boye o lesa nga boko la bana nga zati balesa ko pa bien na bisi yote Bellevi alesa ba ko nzandi mango te ningi Bellevi alesa nga te parce que mais finalement azani mama na ngai ani mo kolesa yosko to kena ngona ba OK yozo kena kolesa ngo azani mama na otendeni olobi ya mama chérie yo ko bosani mama chérie c'est galesa ka yo penza na lobi na yo boy Bellevi na ba Bellevi quand il a porté ma maman chérie vous comprenez ya kolesa bi na bi na lia akuna otulinga sens na ela akuna te la ko ebisa hote ba sekanda ko na ko betelo te na pesi mbote na Charles Kilombo boss tele boss na pesi mbote na ya wili musheni koda mboka vie ya wili musheni koda mboka yo ebikaka français na yo pesi mbote na batu nyonso balinga ngai pesi mbote na famille bota ya so olexango ele gâté déjà ele gâté so akwa bo benga ngana mission motema mabeo la singa na mission motema bien tolinga to sisa makambo bino bolinga bino boliaka kuna nde yo boko lobi yango ya bolinga te bonga na lobi to so na mission to so ngaka to so ngasusu na ebiso boy mutu na mutu azana ko na ye yube pona ya yo pesi James ke musa mbote to kati ngo na famille boto boy poani pesa mbote na pesi mbote ba tso balinga ngai numéro de téléphone ngana ko pesa pe non para biso na benga émission mon invité pesa kaka émission mon peno yakina pesa na yo mi pesa na 243 89 12 65 094 botela yango po yalo ba to kati yango 243 89 12 65 094 mon WhatsApp yangona donc ba fanatique nyonso ba besoin ngai je suis là la pesi mbote pe na sila bisalo bekam merci beaucoup bengo pe na théâtre kala nite et ça problème te na yo sala kutu mbango parce que ya musala nga d'accord merci beaucoup na maman Katikanika ma maman chérie merci énorme à partir des États-Unis Elimbizi maman Elimbizi merci pour la lunette bien que ba yibinga on a victoire et les gars qui kitoko mingi je suis désolé maman Zozo na Inde na pesi mbote les oncle de tous les abakouk na pesi mbote oyo ba benga kana comme président Yoshua na pesi mbote
oncle les oncle mosusu tobengaka ye maman Katika Nika, maman Elimbizi malgré bayibi mais nayebi kozali maman Zozo na Londres na pesi yo merci beaucoup président Yoshua président de tous les Abakouk na pesi yo mbote oncle des Abakouk nyonso na pesi yo mbote Johnny Tayeye merci énorme pour tout oncle Johnny Tayeye na ngai moko mon ami de Pondo Ndakala na pesi yo mbote James Kemusa mon partenaire officiel est sûr yewana BBC na Djobour na pesi mbote Ladi na Angola na yebi ki bosangana ki déjà staff MK SB ezakuna nzamba mona papa mola bino kolate na okitela bino kuna ya Braza également merci na rotombo la bende lango ya solo likolo pe bien maman Alice de moi merci bakole komaki talona na matite il faut na matata talente yebit maintenant na matite na komata yango ya mami longo de moi ya mami oza petit nga boy na mwana te y Abakouk merci pour na musala makasi zo kosala na ngambu kuna ko mobiliser batisi bakota live et ça la bien Bobet Luzolo merci China Rambo de moi-même na pesio merci et que zongi ba wana ba ko ba pesa te za na ka bungo li kwanga nzala pas na pointe merci beaucoup Chacha de moi na lingaka yo Rodrigue Matondo merci pour tes très beaux commentaires que tu fais chaque fois que tu mets à chaque fois que nous postons une émission que Dieu vous bénisse de partout en attendant abonnez-vous pour ça na biso ezali que Mutuna Mutanga yo silikato pe ayo telemela moninga ayeba réellement pourquoi il le fait ni les autres ça. Est-ce qu'on peut réparer, est-ce qu'on ne peut pas réparer? C'est pour ça qu'on a créé cette émission Vandisa ma solo côté ba comprendre les solo na yo tungisi la rayo wana oyo fingela ranga wana les alaramini pourquoi pas on peut se voir et puis en parler directement pour la ni photo qui na olekila na TV to kutana na nuboye to le kapaya na TV biso ba to fandi to sonela na TV et puis si mato si sa marambo yango oncle Ibuto bani pour na oyeba oyebisa biso nini oya yabe ko reprocher mam Cécile a le bien reprocher le roté et banda ya na onka bongo na maloba asinga pe pardon aroya pe rejouer na SB au Sadindé. Tout le monde prochainement que Dieu vous bénisse de partout. Au revoir.